Kazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua disposição. Mbote mingi balandi o nyoso balanda kabiso na chaîne biso GNZ News TV ndeto isakabino ka émission na bino tolobela Luanda ndena isakabino chaque fois bozala toujours abonné s'abonner massivement vraiment na chaîne na biso GNZ News TV bozala dessus te lelo na yambela kibino Moussel Nzambe monene na mboka Angola na mboka Luanda vraiment beaucoup découvrir kalamingité et na pesi mbote na bato nyonso tout bazolanda biso oyo nyonso bazolanda biso mosika na Paris na Poto na Londres partout bozali ba diaspora nyonso na Congo Kinshasa na mboka ya Brazzaville place nyonso bozali na mboka Luanda pe na yebi ke bozolanda biso lelo na yambela kibino pasteur Blaise Finda vraiment aza pasteur en même temps aza pe compositeur aza elongo na ba ser na biso na de connexion mobile bo na bango baza ba musicien o ba ko se présenter pe liboso po boyeba bango vraiment boa tarde pasteur pasteur Finda azali pasteur en même temps ape compositeur pasteur to monio oza accompagner oza yo mon côté oza accompagner na le frère na biso na ser ceux qui bango ko se présenter to bana na frère boa tarde na mokili mobimba s'il faut le dire comme ça Congo R2C et Mikili Apoto donc moi c'est le frère Serge Ozana. Okay. Frère Serge Ozana. Ok, tout le monde peut se nabiso soki ko se présenter. Boa tarde, ya balandinio sur la chaîne on va comment Serge Charlène Timba Fernanda. Ok, chère Charlène Timba Fernanda. Ok, tout le monde vous accompagner na frère nabiso na sœur nabiso vraiment to sepeli. To sepeli premièrement parce que au respecter biso au ndimi invitation na biso ne to bengisa kiyo biso toza awa chaque lundi à partir de 17h na chaîne na biso JNZ News TV tolobela Luanda masolo yango na bengisa kiyo pasteur lelo photo lobela sir musique pe to lobela sir église parce que oza pasteur en même temps posa compositeur yebseption pasteur santé na yo santé église ndenge nini ça. Non, na ngolo nzambe to za malamu mingi. OK. Nzambe azobatela biso to zokende ndenge nzambe azomengela biso. OK. Na vision dans la pesi biso pona musana ye ezotambola malamu. Et na grâce dans la pesi biso to sa musique nyoso to ezokende malamu na ngolo nzambe donc prévenez que tout ça va accompagner na bana. OK. Donc musala penza ezotambola malamu mingi. Merci pasteur Blaise Finda, pasteur Blaise Finda, au salaire nini entre temps aux pasteur, aux appels compositeur, au sekabola nini. Bon, avant la salana de Moussa Nzambe, nous avons nos musiciens. Ok. Avec musiciens, guitaristes, donc ils ont qui pensent tant qu'ils m'ont manqué, ils ont qui pensent la vocation beaucoup bonne, ils ont qui déjà que les Nzamba salangai pour nos musiciens, la musique makasi mingi. Et tant que na bandiko kola na comme na âge moko 16 ans 17 ans to yo comme évangile. OK. Tant que comme évangile on a toujours demeurer na musique. Et tant tout monde que le kola nzamba sa biso ngolu to yambi évangile de sengeli na nzela ya donc auto na grâce auto za yango to te ba na nzela musique. C'est pour cela to ba toujours demeurer la musique et c'est le moment que nzamba permettre biso to zoa aux acquis cachés donc la musique au quitter to mettre en haut maintenant en acte pour être Mokili Mbappé et ça évangéliser à travers la musique aux Nzambe assumé bisoto et bakosala. OK, pasteur Blaise Finda binomo bokinde pasteur expliquer pasteur ceux qui battent bakolanda biso bien et église des place nini ko pesa adresse église pe en plus
Bon répétaka kaka na kati église groupe adoration boza na ngoza kaka ya église ou bien eza à part église eza pe libanda et si bosala pe makambo libanda ou bien eza kaka pour église. Bon église est vraiment précisément la ville à Flore. Okay, donc na cité la Gilamba na ngambu na yango. OK. Na bayro ville à Flore toza na rue à 11. OK. Ce côté ya ko facile surtout ni ka pasteur Blaise donc ba ko l'accès donc na dit que ti émission si a trompé ça contact pour bato ba na facilité ya ko ba ko atteindre biso facilement vraiment. Donc pour la kolobali kambo ya orchestration na nouveau to zui penza et si la sûreté à ça la répétition to batassure parce que tout le monde que ça me fait dépense qu'on soit battu donc on cherche na bango ça tellement difficile. Donc méga qui un peu ko ça là qui important donc on passe dans studio na batu autres ça nango parce que to bundana ki le quoi nzamba sabe son ngolu to beta kita to mbeka beta sente na bande comme sous studio basonga biso tout ça qui na local boso to réaliser na nous travail studio et si ceux qui travaillent studio ici to ko sala effort nde to luka moyen to benga bande comme susu pour baya na groupe ndenge ezala kaka parce que tout ça on a moi difficulté ya tout ça qui na premier pas ya na nzamba kusunga biso ti makambo ndenge ebandi boye tout ça dans la média to pesa ba communiquer partout bande ko sala sur ba pour ça qui va accompagner biso na groupe ba sala est bienvenu. OK, merci Pasteur Blaise. Pasteur Blaise to ki ndingo lobby est-ce que na kati ya groupe beaucoup un nombre de combien au besoin na kati ya groupe oyo créé bien groupe oza compositeur nango beaucoup au nombre de combien na kati ya groupe wana. Bon moment où tu as biso misato vous en avez 3 personnes biso misato donc to bandaki musala oyo na 2020 na temps de confinement les aki moment moko na ndima peut-être dans sa musique donc pardon on ndima peut-être dans comme album mais c'est que coïncider que nzambe akota na ngai moment nzambe azolobela ngai moi na église avec 3 jours à prière nzambe pas azolobela li comme moko nzambe bisanga kende ko sambela na bakite lo nzambe tina ke sambela mais la côté toujours prière et na kata prière nzambe a komi ko inspirer ngai banzembo na bana ko koma en 2021 na ko koma premier nzembo en portugais na komi nzembo na silisi to na silisi na yepa mwana na koti mwa kata église pour nga zaki na ndako abisinga papa na zo sentir le moko boye kat na ngai donc ça que il faut toujours na bana ko sala musique na c'est justement ça et le monde ça m'a bisinga awa donc il faut tout ça la musique tout évangéliser batuna à travers la musique la qui bah écriture donc oh na salaki la qui et bah lettre à sepela ki nango donc ça veut dire banzem o komaki banzem na komaki à sepela ki nango to zui to côté na prière et premier nzem motant que ça na portugais ndeko moko zaki na beta sente donc ayo ki banzem mango de même temps on dit en même temps on dit ko arranger banzem wana on dit ko arranger ngo ko bongisa ngo et jupe na forme mo malamu tant banzem ba sili nde nzamba bisinga alors côté na prière ngana za eloko mona ko sala pour na homme mabato na évangélisation. OK. Na côté na prière nde nzamba ni ko pesa banze mususu donc pour le moment toza album mobile na studio ou tous préparé donc mususu bimi na mususu na bimité. OK. Ce qui to landa bien nzamba pesa ki ba inspiration oyo komaki après okutani na frère na kombo nani kombo Serge. Kombo Serge frère Serge nde sikoyo osolana frère Serge ebisiye après siko pasteur to zonga après mukesima na kati église avant là nous ko sala groupe oyo sali vous avez bien encore vous avez 3 personnes na kati église vous avez rappelé na ba musicien ba yembaka déjà ou bien ezalate église avec kaka ba prière vous sambele sili ou bien groupe d'adoration pe église ezali bon na kati église ezaki na bana mususu ba yembaka. OK. Bana ba yembaka
bon total qui va capacité na bango par rapport à Moussa au sala il faut te perfectionner quand même Moussa et alors c'est pour cela tout le monde est que tout ça n'a pas tout ça va compétent oui donc tout ça va compétent en plus là on a écouté la pensa vieux mers il y a un musicien donc parce que à part la musique il faut que la nengeni ni ba zo vivre dans cette église au banga nzambe parce que musique ça va ko yemba sur biso ça gospel ça va ko yemba mais il faut to la que ça na batu que biso mo tuza o nzamba ni tuzala donc ça dit ko banga nzambe donc il y a un moment ni ba paramètres wana nazo kaka ba mi balé pour tout ça na bango. Merci pasteur tozo zongelayo tozo solana na frère na biso frère oko ebisa biso na bato bazolanda yo na babone o bazolanda yo rôle na yo na kati ya groupe ezana ni zaka ka simple musicien ou bien oza pe ne loko simba na sima instrument ou betaka ou bien zaka ka musique ka koyemba. Merci pour la question. On a accepté vraiment la question, c'est vraiment très important. Donc, c'est une question, je pense qu'il faut tout retrouver encore à une émission. Merci, donc, merci. c'est une émission, on a accepté une structure, donc ça va vraiment. Donc, pour répondre à la question, quand on n'est pas parti, comme je vous expliqué, biso tout est l'écoloté. Tout est singa déjà na partir Congo de gens qui musiciens à Mokili. Bandouin badaba R&B, rap, bazouk, le mois bongo. Ça la fait vidéo donc ils arrivent pena comment dirais-je métier dans pena. Voir même artiste me sous basala ba succès le to iba ina biso bien ba yebi ngapé bien. Le ouais monsieur international tango il est ba ça peut va commentaire je pense beaucoup monde donc on a les gens d'endroit mais tant na longwe Congo prophétiquement ça matinzinga a na yeka ande bande onyo so bakoma ka pa luka église ni bisika o sambela tina yo se retrouver pas papa nanga encadré ngai spirituellement donc idée zagite ne bandele o sa musicien na pour maman nzamba bengi nga na no rappeli supo na ye na sa libare pa na se concentrer na maman sous papa zui biso formation quand Amérique expliquer à bien dans 3 jours il y a jeune sec l'église na prier nzamba mec un peu ko fungona maman sous na no prier ni pour la carrière na musicale côté kuna déjà na bossa na ngango mais nzamba iko inspiré nga maman boye donc faut kozongela art donc likabona ngam tchaki yango faut vraiment ko perfectionner ngo za pona bomba te na ko expliquer père pour ando ya ko consulter nga nzamba loba nini zande nini kende ni évolution pour dans ça qui fait shadow ya kanga ma l'église na me ko expliquer eta na moni musique pe na zo yemba boina singa nga pesa de même façon pour ne pas répéter les mêmes marambo papa lobby à l'accent nze moment je pense va pas expliquer moi côté moi bien té nze moi comment kala je pense ba 1997 bilo moi nze moi kala vraiment expliquer nga binze mona comment ngo kala za lingala to banzi kotanga ba parole nze mbongo c'est peli nango na banzi mambo pe boyemba na za ina jeune imaginer à 3 jours mais na za d'ailleurs le malaba fin nango mais na suma force mona nze boyemba ba parole il peut tellement ça une rappé musique makasi père na na piano to banzi déjà comme ko le même jour na butu après tout maman il a des photos to mec un peu ko la prière pour nzamba amema sui dango musika tinde to comment na bata ko kende ba studio mais par rapport à mambo concerné rôle dans l'église donc naza moi na ya papa pasteur Blaise consacré et pasteur donc pour l'instant dans autre travail en église le roi pasteur assistant donc il y a donc le weza œuvre ya papa na biso ngape nzamba a chakinga idée wana dès le début il faut des bénéfices pour na biso de rôle dans ngeza toteaka na yembaka donc église za nzambe tout ça là tous les rôles comme modéré sur tout le plan évangélisation donc tout ça vraiment dans 100%. Donc nous c'est allé à la église qu'on yemba qu'on travailler sur tous les plans ça là. Merci frère Serge. Frère Serge. Frère Serge. Si. Nazo banga moi muke. Oh, isso te bien ngola, te bilo na bien. Nazo mona ona ba image ya ba jeune lelo bazolinga pe lelo baza ba leader. Azo mona pena na ba image ba jeune lelo pe baza bazolinga pe ba koma ba leader. Mais kota la yo koloba ki ozalaka déjà ko sala musique kala. Na dit que souci nous appelle la musique. C'est bon. Frère Serge. Est-ce que tu as la pena caméra na biso? OK. Ko mettre pena ba abonné na biso bazolanda yo.
lobi to yoka te que frère Serge pas commis à ça il peut bornayer affiche pe mati pour affiche côté za ngo pour media so yoka ka na GNZ to ça la yo ba affiche ya kitoko affiche pe mati papa pas surtout qui oh au concert mo kota malue ka kuna concert mo quelque part ata pena frère Serge bi affiche est-ce que pour mettre biso te que lobi au bi ma pe rebelle to ko ça pe mouvement na il y a que ça passe pour on dit moi pour papa ça peut mener non mais pendant déjà les arbres solo c'est très important dans la musique on a demandé que ça la les agues à mokili les agues ensemble ce qui veut dire que mon côté c'est avec pas d'adoration deni badoraka deni faut même un message un message na bible un message inspiré par ensemble ça que ça la peine na pasteur Blaise yango e fungolinga na mambo ebele pour ne pas que ça topé que gauche droite c'est important ça que ne père na biso dernière consacré à choma beaucoup déjà ils a gâté que ça la fait chado wana ka place wana bozaka binyon so wana te en ce qui concerne peut-être mon ministère on est allé dans une vision pour autant pour accompagner vision à père et mon c'est la maman est allé musique donc pour l'instant tout ça nan tout ça pena pour ata peut-être lobby idée go changer mais il faut ça la peut-être na orientation na ekaka te na moni sala boy te na moni kende boy pour on sait jamais les tout ça na ngola lobby tout ça peut-être aux États-Unis tout en France. Merci frère Serge na CP na moni ce que lobby pas vérité parce que le lobby il peut go changer oui yo na pasteur na pasteur Blaise na Mbabi ils ont rien à mettre bon il y a la pasteur là papa mais et mon pena donc frère tant au sala kunga zo yemba moko di passer père azo mana été bon comme ça visionnaire comme ça compositeur bon azala ka wa donc pour la vérité ça à coach dans un vocal OK donc on a dû expliquer il m'a monté mata ça la boy doit bleu on a apprendre pas naï so ça peut-être ba rap on musu on nga mo dans c'est que pasteur Blaise pour him pour ça coach fait sa orientation doye mtesimisa note ça do so de normalement finalement piano à travers la père nanga a expliquer ah ben on do là matabo kitabo donc as coach nanga en ce qui concerne peut-être ma moyen pas peut-être public après pas ça va fan j'appelle fan merci frère Serge vraiment tout ce pays émission la binoto lobela Luanda yango bino mo boyebi tozo kenda na ambiance émission tozo kende ba question les appeler de masolo za osolebele tozo ngeli ser na biso serna ni susu na bosani kombo Serge Charlène les mêmes questions quand on a tout qui frère Serge Charlène aux na kati groupe d'adoration aux araka simple musicien ou bien aux appels instrument moko yokola ka ou betaka ou bien yopé aux angana deux chansons pour comment pour il faut le bango na mito to za TV ngape ataki na ndemo ngape yoka ndemo na ngape na comment moi chamo pour zaka te pasteur lo ba chante tout ezai aux araka simple musicien ou bien aux appels les logo mususu sala ka na église aux protocole ou bien na logo moko sala en église. OK, merci pour la question. Naza chantre. OK. Naza chantre, mais n'arrive un jour na bête instrument. OK. On va un jour na bête soit guitare soit piano. Mais avec le temps na habiki na bête en église naza pe interprète. OK. Interprète. OK. Dans l'église c'est capable que ça non chantre aux appels interprète en église. Aux appels na posa aussi instrument. Papa Blaise azana wana na yebi ke ye moko déjà za wana yoki déjà. Est-ce que tant vous avez na posa au betata guitare, au betata synthé yo moko déjà au fanda boy ozo raisonner ngo bien za kaka pour lekine émission au lobby kaka. Mais yo monda on va na pena boyamo frère. Beta ndeni non au synthé ngo za ndeni. Non, ils étaient pas l'équipe d'émission, ils ont déjà ils ont mon azaro depuis kala na banda que ils rêve nanga na banda ko la piano sauf que mon banda qui sans piano PC un cours il y a quelques jours après aya ka soutien bon on peut PC un bolimbo oui puisqu'on est na mon abino na mon asiko lokola parce que alors mbongo ba utana bana Charles Mumbaya on se Charles Mumbaya zawana et leur mbongo va faire ce qu'on oso raisonner que lelo ceux qui papa Blaise abimisi bino beaucoup moyemba na po angola eza monde moko za mystique
les lopes bomora bon Sœur Charlène la bien c'est une église mobo papa pas habiter ta bo Sœur Charlène auto ça chomoro une église mobo ozo kansanini est-ce que biloko on peut koya pe numéro facilement ou bien faut à la sous dans tant que il faut toujours papa yeba bon tout ça la makampo tout ça la limité mais il y a ce photo ça en ordre. OK. Photo ça en ordre. Toi le gars bon est arrivé ba solliciter il faut d'abord la consulter papa la biso. Oui, il y a ce la l'orientation là. Donc il y a nous za moi si yo mo comme to yima. Be boza ba misu baza. Ba misu ba boya. Pour le moment zanga mo mais avec le temps ba misu boya. Bon, to kota wana te pona bi ke ba se rebelle ba tala roka boye. Sœur Charlène parce que vous avez une place où on a peut-être dans combien tapé l'eau qu'on a comme déjà Sœur Charlène on a donc qui ba misu ba banga na ba on peut pousser na wana na éviter Sœur Charlène il y a exception na quatre église ningo mona kana papa lobi ba misu ba zaki na ba ndoko yemba ba o wana ba ndoko yemba wana est-ce que ça na quelques personnes au mitu au tala rapino bi ah papa to ko benda pe o to ko zo peta o oui bazali est-ce que ce soir là na papa bi c'est que to ko benda tellement deux personnes bien linga ka botika la 3 randi bozana te to linga to tika la 3 donc tant makambo ebandaka avant to banda studio bato bazala na bango par rapport bato nyonso ba disparaître na bango biso to tika kade to zango. Merci beaucoup Tolo Bela Luanda émission na bino yangoyo na chaîne na bino JNZ News TV bolanda vraiment émission oyo bo s'abonner Pasteur Blaise Finda Pasteur obi ke lelo ah balobi pasteur balinka bayemba kaka pasteur bazaka na posa bayemba kaka esa la konde ntongo kaka bon pasteur pe bango pasteur nyoso bakomika na posa bayembi tu bakomika na posa baza ba pasteur ba pasteur siko balimba ko pape na place ba chantre bayemba pe kaka esa la konde ntongo yo kaka pasteur oyo bano te ane bien ba komina yeko yemba ko mosala ba nini na ye o chantre o ba ndoko yemba na bien komi sous pasteur yo pe na ndingo fandaka oloba nini. Merci Bingi pour la question, c'est les journalistes. OK. Donc, nous avons le Bengi au ministère de la parole. OK. Le ministère de la parole est que nous avons Bengi Moutou pour aller confier une mission et transmettre ensemble. Donc, appel ou vocation, ils ne se mettent pas ensemble. Maintenant, c'est le temps de Malam, toujours qu'à Moïse, un grand prophète. OK. Na kati ya Israël. Mais tant que kati mer rouge, Bible dit que Moïse na peuple. OK. Bani ko ensemble. Donc un pasteur soit ensemble, ils sont habités. Et c'est ça déjà dans la Bible. Homme de Dieu comme David, un roi, avec pour ensemble. Ils sont habités. Mais ceux qui un chanteur à quoi il pasteur, ceux qui ne pas ensemble, c'est une bonne chose. Parce que vocation ne se fait pas ensemble. Okay. Mais ceux qui ne sont pas ensemble, ils ont peut-être pour ça. Parce que ça va ensemble, ils ne pas ensemble, ils ne pas bateau. Et ça va ensemble. Donc, ceux qui ont bien été, ceux qui ont bien été, donc, on les a problèmes ensemble. On les a inutiles. OK. Ce que nous avons lelo, ma frère n'a pas su belé, ba chantre, bazo comment ba pasteur, bazo comment na l'église, bazo sala l'église. Est-ce que bangonyo sonde bazawana to koloba, nem to koyeba ke o eza appellation en Nzambe, o eza appellation en Nzambe ti. To yeba mondeni. Bon, na selon Bible, n'est surtout ça facile à comprendre. OK. Parce que la Bible a dit que nous étions sur les malams et les malams. Mais nous étions mabé et que nous étions malams. Donc, nous sommes à la base. Nous sommes ensemble. Nous sommes donc, ceux qui ont bonnes œuvres, ils sont là que nous sommes malams. Ceux qui ont œuvres malams, ils sont là que nous sommes pour l'interprétation. Pasteur, qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'on appelle un miracle? Miracle les anini. Miracle les akaka soko ebisi mutu ke
ozo kalibumu pasi et bon exemple boy exemple ça bon na exemple mo boy miracle ezaka soki mutala muki na tongo ebise ke nzamba osalela yo lobi okozala na mbongo bien cop moko na moni nzamba alakisinga cop moko ozokende ekesimba miracle ezali parce que lelo bato mingi ndire bakomi kokloire na bamiracle non na parole soki église wana balobaka mpona bato omona église wana ekomi bato batondi mais église oyo place bateyaka liloba nzambe ozomona bato baza mokie ezalaka nini en tant que pasteur okanisaka nini bien olobaka nini ezalaka eza normal ou bien eza oyo bato bazolanda mpona basentiment bien miracle mpona yo pasteur eza nini bon kolansama tuna oyo tuni miracle ezali basigne oyo ekompanaka évangile ok mais toza na évangile nde moto ebendaka miracle mais miracle ebenda évangile te ok elingi koloba ke bana nzambe lelo soki lelo bapesa miracle peut-être bon nayebi te c'est la connaissance mais eloko eza facile na biso bana nzambe de comprendre avec bible bi Yesu Masiya lobi voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont crié à mon nom. Ok. Ils chasseront les démons. Donc, ça veut dire, miracle, il y a un miracle. Donc, et ça, les lois, on se sans la parole de Dieu. Et qu'on ben le miracle. Donc, miracle, et ça, il y a la parole de Dieu. Donc, on a gagné au nom de Jésus. Ce qui, cette personne, Azan Namalobana Nzambe, comme moi, Yesu Masiya, et qu'on ben le miracle qui va côté serre. Ok. Donc, c'est ça. Miracle, c'est seulement signe, au Isa, ko landisa na bana nzambe tango vandaka otala pe na TV moni pasteur moko aleki azoloba oyo ye asali ke ba miracle tam susu moi ça bando robota te aboti tout monde rango na TV loba moi ça a opesa témoignage mais loba nzambe nani asaleli ye nzambe ya pasteur Blaise nzambe ya pasteur Blaise. Et ça, est-ce que c'est normal que tu aies un combat pasteur ou bien est-ce que témoignage pour la gloire pas ensemble ou bien faut que pasteur nzambe ya pasteur intel. C'est normal ou bien pour nous c'est normal tu as comme pasteur ou bien témoignage ça pour passer ça honneur pas ensemble. Merci beaucoup pour la question. Quand la boye nous avons été bien en moto. À ça la alliance naïe. Ok. À ça la alliance na moto. Même temps où Moïse Nzambe akina okuta naïe, Moïse abisi Nzambe. Na ko sa peuple israélien. Nzambe abisi yebisa bango Nzambe ya Jacob. Ok. Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacob. Nzambe akoko na bino mutatini ngai. Donc ceux qui te lobby nzamba pasteur bois sali ce pasteur ça la laisse ensemble ça m'a bête donc parce que nzamba ça la alliance les banda alliance nzamba ça la raté et ça m'a comme sous nzamba ko sala et ça comme sous nzamba ça la raté mais pour nzamba a sala agir na kata ya mutu il faut mutu ça na alliance ensemble donc ndoko peut témoignage nzamba pasteur na ki ngana sali et ça m'a bête. Surtout ceux qui pasteur wana azap na alliance na Nzambe. Ils ont abêté. Parce que sur na alliance na Nzambe, Nzambe ozaki nzamba Abraham, azaki nzamba Isaac, azaki nzamba pasteur wana. Donc pour nous ça abêté. Merci pasteur Blaise, merci pasteur Blaise Finda. Nous bozo kandingi pasteur aso expliquer biso. Tozo kende malembe na émission et continuer tozo kende ba question za nous. Pasteur il y a une autre question où le biso bana na nzambe to mitungisa rapport nango okomona un temps dédié les autres zo mona makambo ngo e comme pe le capé na ba internet un pasteur azolobela kombo ya ba musicien ke ngai bon ngana yoka na musique wana ngai bon nga vena vino na mela na ngai bon alors bien ça hypocrite le pasteur musu aboya na banque nga venu na milate nga musique wana na yo karaté bon siko pasteur Blaise
parce que musique wana pe yo ka ngo peut-être que pe musicien compositeur tango yo ka pe ba musique wana soko yo ka ngo bon et portera nini pa ina yo wana za question liboso ya mi baleza que est-ce que moi kopo pe ya vino le carapé ou bien pour na moi santé hein de tout ka bomba ba moi kopo pe ya vino le carapé ou bien pasteur melane ka mai na ba gazoza ou ebengami secret na français to éviter nous prenons compte mingi na vie ya bato vraiment te mais il a zo baka boye que en tête d'accord ba awa que nzete et banana ok donc ceux qui un pasteur aza nzambe au sama comme nzambe otindai ok et ceux qui aza nzambe te pour comprendre na biloko tu tout na ngai ok donc ça n'est pas facile merci donc pour ngai na yebi na goût masanga te depuis ça parce que depuis tous avez banamike ceux qui au salaire au simbata moi cigarette oh obi ki maman obetanga soko meko simbata so qui scroll so qui coup comme là donc obi ki maman obetanga donc ça grâce on a été vraiment ya ko tambula banzela moko andengwana donc ngana fina ngana mais qui vraiment ko les ambiance on a été donc na ko yiko lobaté que ndenge le monsieur le barake donc na mais la tant na la ko bangote parce que avant na ko mamoté manzaki na vie on a été donc na bindi amela diambaté na bindi amela cigarette na kasi me bande ko to ko na bango c'est bazar ce bazo kanga ba témoigner en tout cas na ko na biloko na té na ko le pena na kimia donc est-ce que pasteur Blaise bon ngai nataka journaliste na tout na ba question hein na éviter ceux qui ko répondre sur ma question mususu est-ce que pasteur Blaise oui ba rappelle papa Wemba on est bien frère papa Wemba est-ce que éviter frère King Kester toi bango bon pasteur Blaise a eu frère papa Wemba na King Kester mais to yokaki to landa biso to landa oyo makambo ezeli ka ba news ezeli kana ba chaîne télévision bazolo belango que pasteur Marcelo na tangi kombo pasteur Marcelo to na question na pour poser pasteur na propos ya pasteur Marcelo alobaki que non ce que tel na bamboka mususu zomona ba na bango batika ba prince ya boye mais soko yena mboka Congo ba lakisa biso kaka ki voyou comme la ba diamba ba nini atangi komba King Kester na papa Wemba pour na yo batuana na Congo RDC ba représenter nini. Bon, question et c'est un peu difficile parce que makambo yango tant vous avez banda moi na kamdo sangai OK na c'est bien sinon grâce te akola na ndenge pasaki soit ndenge pasteur Masolo alobelaki bon na yebi yango formaté OK mais alors on a ko lo boye que ezali bato entre bien longtemps ezali bana mike na chamboke tout na mokili to baki bango et toujours continuer toujours na ko bango donc musique obsolo sala eza musique gospel alors eza makambo susu o to ko kusala tant que tu as musique gospel eza makambo susu o do kusala te na bi mo par rapport quoi donc tant on sala na sala nzambe na nzela musique na ko cha kana makambo susu te na ko cha kana makambo susu te parce que e ko comme la distraction ya mon nzambe na Moïse abisie sala le lengi na kotinda yo donc tant ozo yo kanzambe na litoyi ozo kanzambe litoyi oko ka batute on va faire distraction te litoyi o sengeli o disponibiliser ngo na mutu on nzamba ko inspirer pour aloba no son litoyi o donc David a bien nzamba lobeli ngamba moko mais la comprendre on va parler ça ningwana donc pour na zana na objectif moko na ndaka bon to pesa nzambe pa nzambe et ya kalisa pa kalisa OK to pesa nzambe pa nzambe ya kalisa pa kalisa siko lelo siko to tuna question au pesusu question o zapena très important ce qui lelo pasteur tala pena caméra na biso zala pena clair pasteur Denis
atie pene invitation lobi que non pasteur Blaise Finda oya ko prêcher na kati H de Noé l'église nanga pasteur ko kende obi o kende te non kende on dit m'appelle pasteur d'église voilà de la nation. Bon, on a ça, vous avez la vie privée à pasteur. Vie privée, na tout une question. On les rappelle, on rappelle ma œuvre na pasteur d'église. Bon, na vana pasteur de l'université. Na vana yete. Bon, musique boy moi na yeba malamu zate. OK. Ya, ba ba mutu to ko bien na yeto malamu na yeso vous ensemble partager beaucoup ba vie ya mutu malamu. Donc to vana yepenzate na yebi vraiment nenga qualité. En plus dans les réseaux sociaux na talaka pena mingité donc parce que à part wana na monta ba flé donc na ça pena technicien. OK. Oui, na côté son donc na yebi ba blog mingi na salaka. Donc sur na côté internet à côté na bit moko bono na côté là. OK. Ya donc ba bit mususu sur na moniza pena ti pas ça l'album na epé po ebi na wote ka ça album. Bon, na yo ka sango na famo. Ya ça album album à pétage. Pétage, bon, on va qu'il y a un clip. Na moza maman la clip, on va sauter la extra clip. Merci, bien, merci. Tolo Bela Luanda, émission na bino yango ndengika tolo baka. Pasteur Blaise, est-ce que quoi sabiso, est-ce que qui s'y pèse na kisi? Est-ce que on dit maracuya que kisi ezapé na quatre église? Kisi za la rappel église. Ils ont bateau baptisé à marcher pe na quatre église. Bon. Babylone ndenge salamaka nga mpona ngai na yebi formaté mais trop quoi na kis na quatre église. OK. Mais Bible c'est sûr que na dernier temps Antichrist a s'est levé et a offert des vieux batebélé. OK. Donc tu yebi que na moment où Antichrist a ça déjà. Alors ça là, la quatre églises et les bandes d'église. Alors ça là, donc on a tout le monde sens on a. Parce que tant qu'il y a ça la qui cité, là on dit ma qui cité. OK. Bon. Voilà réponse normale. Donc pasteur nous sur la salle bazana ba on a qui cité. Te wana jijete. Ba lo ba na bango na personne. Na yebi na bango te. Mais zo ba o ngana zali. OK. Donc na lo bango na ministère na masoza qui ko simba kisi. On a natika ministère parce que nzamba benga aza plus supérieur que le quand même cabal juif que les canyonso et puis la salle nzembo moko na kasi nzembo en portugais mais donc ça les fort de champion en français non tout ça bandeko et je le supériorité à Jésus-Christ donc na kasi nzembo ça sur biso de champion en français pour bandeko bayoka donc tout ce monde le monde est comme un peu et comme un peu bouleversé. Donc ma comme un peu moi pas si mingi par rapport que bon bah faut bah comme quoi belé donc ils ont été bah frère bazawapi bah faut bazali wapi mais de toutes les façons biso to ça le fort total ça va toucher Jésus-Christ na banzembo pour babika. OK. Donc ceci na biso des années. Ya merci pasteur Blaise Finda na kosenga na ba musicien na biso soki ekosala moins bien bosala biso ta moi a capella ta nzembo moko kaka na yebi ke peut-être tant susu boza après boza na studio non bien de cela déjà boza na studio c'est to misaki da nzembo. OK. Na ba sinza mosu na biso to calming te de tout ça clip donc c'est dans ce biso ti fin du mois de chant réalisation clip ba clip pour ça et to l'ensemble. Même la chaîne est bien déjà pour ça. OK, merci vraiment. Ce qui tokoki ko landa ba musicien na biso na pasteur Blaise Finda ba ça la biso mo loko moko bana na nzambe ba landa pe ba sentir que tous apena na ba musicien na plateau na biso. Na croix, oh Seigneur, oh levou-a minha enfermidade. Eu vi a sua presença, preciso
da sua ajuda. Entra na minha situação, faz-me a sua justiça, mete ponto final na minha história. Padecimento, padecimento, mete ponto final na minha história. Padecimento, de padecimento. Ah, merci, bravo, 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 vraiment. Namoni vraiment groupe d'adoration oyo. On senti le quoi ne besoin malheureux ba ange bazo kita. Ah, nzambe za lokumu. Okay. Ema nzambe za la ku ouais. Nzambe pena za la ku surtout ko yemba, so so za mingonga bien vraiment. Ils ont bien groupe d'adoration comme on dit Gachal. OK, groupe d'adoration Gachal. Binomo bo ki deux personnes kaka. Mais o ki ba voir o ki mingongo bazo bimisa a. Donc merci vraiment à pasteur Blaise, merci papa. Continuez toujours ya ko sala bola mo pona nzambe nzamba kobosa na yote vraiment bana nzambe binomo bomoni groupe ya ngoyo. Ezo senga pe soutien na bino. Surtout bino mboza na poto, bana poto binomo boyebi. Ba diaspora tout besoin na poto na ba obaza pe na Luanda awa na ba obaza na Kinshasa bo soutenir groupe yango bo soutenir bango na ba campagne ngo sala campagne bo za na posa ba betsa bango quelque part pasteur Blaise Azawana na fin émission to pesa numéro na ye a pesa numéro na ye na a préciser pe place église ezali bokoyoka yemoko bon pasteur Blaise tozo quitter déjà na ko chité pour na émission na biso au côté de soit 5 pasteurs oyo ndimaka oyo sepelaka ke soka zo teya otali pena bi homme de Dieu donc ateyi pe brouillé koti yo senti pe que non 5 kaka les abazana na Kinshasa mais donc malamu donc tout ça l'effort que l'évangile est atteindre niveau moko aux a élevé surtout biso na Luanda awa donc il faut forcément casser biso ça ensemble tout ça Luanda awa et parce que par rapport à pays mosusu biso na Luanda awa il faut forcément casser pour l'évangile et atteindre tous les quatre coins en Angola. Donc merci naibi na Luanda awa to ka pesa nga ba prophète ba campagne salama na Mali awa est-ce que on participe à la campagne moko boy qui salami na Mali attend ba bingsa ba pasteur yo pe ozala na groupe wana ou bien yo milongola kana yo bon comment vrai dire même na Bayrunga Azali to na quartier Azali nazali vice-président et ba pasteur ou ya quartier nangai donc to collaborateur makasi et na opesa on se mbote ba pasteur a vu la flore na opesa on mbote et nzamba pambola bino donc to ebi que to ça soit ensemble nzamba sunga biso pour tout ba continuer toujours ça ensemble donc nani soto kutuna ko bisanga oyo donc na lingi ozongela pardon de ba réunion tango salamaka ba réunion tango salamaka ba bengsa ba association ba pasteur ke bokuta na quelque part est-ce que si pe ba bengsa bino bo ya pe bokuta na kuna be bino bo milongola na bino ba tango musuzo kutanaka ya moment où on a que na biki si quand les apna malam pour participer na participaka ya ceux qui pe za tant ils ont mité donc na ko rarement c'est ça oui OK toto yoka frère Nabiso Serge na sœur Nabiso Charlène nde bayembi frère Serge si tozongeli susu OK tango yo moko talaka ba chantre nino lo bapena ke asoka zo yemba ngana ko malogola e
netina bon chantre moko yemba na koma nde aspiraka yo kwa oloba pene ke yoka pene mutazo yoka pene ba yembaka. Pour dire vrai, on s'intéresse vraiment à ba garçon té, ba bon dirais ba chantre amibalité. On s'intéresse. Bon, on s'intéresser c'est plus grave, plus dur. OK. Donc on s'inspire quand on va au pénaté. Donc s'il faut dire comme ça, ils appellent un bon moment. Ils ont quand même quelques sœurs. Il y a aussi des frères, hein. Oh, c'est un type là qui a joué Mbappé touché. Ils ont des moments en Congo, je pense comme on est là. Pasteur David, Junior David, je pense Diaban, ouais, papa. Donc, il y a son yo kaya, maman va timbre vocal, nous disons que moi, quand tu frère. Et ça, la pasteur, moi, ben alors Lombo. OK. Ah, il moi, ma marche me sous donc inspirant un peu, s'il faut le dire, mais beaucoup plus dans la sœur. Quoi, sœur Rosny, sœur Deborah Luca, les amis de sœur, moi, voilà. Je pense des namoines. Non, c'est un endroit à pembeni. OK. Oui, parce que dans la courtier déjà la œuvre il y a travaillé déjà donc un bisou dans la maman qui est déjà il y a ça il y a la maïma déjà. Surtout mais quand peu pour me yemba vous sentez pas que na bénéficier à peine na ebele pas na yo karaé na banze moné monsieur ça na studio donc ça va quoi. Donc elle fait partie aussi à ma préférence tanga. Donc c'est un peu ça. OK, merci frère Serge. OK. Et yo au sepelano mingi au espiraka mingi na basi c'est bon. Ce que Serge Charlène rapidement yo au s'espiraka na nani soki pino tali o bibena oyo pena pesa nga susu kuya ko yemba lisusu. Bon, bato pesa nga kuya ko yemba bazebele maman Nadège, sœur Sandra Mboué, OK, sœur Deborah Lugalo, donc bazebele vraiment. Yo espira kuna ba espira kuna l'hôtel. Bon inspira ngapi mais azala mingi na ba basi. Merci Minomoko Bolandi groupe adoration d'achat deux personnes quand même bozo kamingongo zebima accompagné avec pasteur na biso pasteur Blaise Finda compositeur boki da chant wana déjà ça veut dire que pasteur a composé ba chamora bien. Vous pouvez kaka matoi na bino boyo kaye parce que rapidement émission comme okina suka soki koki ko bois kata moi quelques personnes moi ba salutation il y a quelques personnes oyo ebi. Merci beaucoup na balani subazo na bisoma oyo avant na pesa bato mbote na ko linga formana pesa peuple ensemble que tuza penza na iloko ensemble par rapport à cette salle là sur les bandes nyonso pour la que to bois que ta mutu mokote donc parce que to lingi que combat Jésus ils a élevé donc bandes moka significatif la chanson moko ça et adoration et bien que même avant ngana to le mois awa akasi bande ko bacha ata mwenze moko susu pour tout l'accès quand même peuple ensemble que tout ça nakati ya musamu comme nene 11 ans avec biso. OK. Donc bandeko o bazo ke nanza mabe bala ko se soutenir makasi mais biso o nzo ba nzambe to ko se soutenir te na osenga ba nzambe nyonso bino boza na poto boza na Congo RDC boza na Luanda awa toza pona bino donc pour évangile que malamu et senga biso na bino se soutenir et pour permettre biso na musala 11 ans pesi biso et que malamu peut aux moko bénédiction pour na bino ceux qui vont soutenir musala pour tikanza pa pour la bino. Merci beaucoup pasteur à Pesikaka et mon conseil boyoki donc vous soutenir musala nzambe oyo vraiment bino so bozolanda émission oyo babonné nyoso bolingaka émission bo sepela nango chaque lundi à partir de 17h bo s'abonner vraiment bo s'abonner massivement bo soutenir musala nzambe et ko sala biso bien pasteur ba sabiso sini kuna sima babi est-ce que toko kapé pasteur pe à sala mo vocal mo bo sala mo bien moi vocal ba senti pe que non pasteur ayemba rato quand même
Bon, mais n'attends vous vraiment pas aimé parce que dans la clip, ils n'ont pas aimé, mais ceux qui ont suivi ensemble. Merci. Merci beaucoup. Binomo Boyoki, pasteur Azap, on a pour ça, mais moi, santé, j'ai dérangé, moi, je suis plus peu dans le studio. Pour vous aimer, la stimato, ben c'est sur le plateau, à Rossel, la bino pena, vocal, au Borosé, vraiment. Frère Serge, ceux qui, moi, quelques personnes. Oba Sungakayo, Oba Soutenakayo, famille, Bandeko, moi, salutation, ça en tout cas, merci à la chaîne OGNZ, News Télévision. Donc, on s'appelle vraiment, on va déjà s'appelle la structure, s'appelle Penayo journaliste, vraiment. Donc, équipe Mobimba, tout ça reconnaissant dans Moussala. On a éclaircir sur comment on a vu sur Gachal, il y a un groupe d'adoration Shalom. Il y a un album, on a vu sur tout ça, on a 3 nzembo français. 3 nzembo ya lingala to na 4 nzembo ya portugais donc ezala banzembo musu bande musu ayo kaka nan mangu de bimite mais on a parti studio bana posa to soki to en français to en anglais donc tout ça vraiment pour travailler sur ça. Tout ça déjà on a 202 chansons plutôt au déjà prêt on a déjà promotion ya moto leki na TV leki ba TV tout yangola et après on a démarrer déjà la promotion na biso je pense des papa lobi na suka soki papa ko permettre biso ta playback on a représenter ba titre to yenango pour la salutation na ngana pesi ba mbote na ngana église tout ya corps du Christ s'il faut le dire comme ça dans le monde entier en fait donc de konanga Joris pasteur Joris autaki ko balaka na mingte franzamba apambola pasteur Joris biso to peso mbote personne ça OK donc na pasteur na biso pe Miguel on a ba soutien na e ba conseil na e donc bandeko nyonso peut-être bosani ko pesa ba combo bambote nzamba za na bino apambola bino tout ça vraiment ensemble musala yango yo il y a de très bonnes mélodies oyo nzamba inspira musala nzamba il faut et bima tout ça vraiment la posa ba soutien na bino donc to profiter na TV ya munene oyo yangola pour na ko lancer pe appel tout ça na posa ya soutien vraiment s'il faut le dire tout ça na biso na nzamba bien sûr mais tout ça pe na posa ya batu ba koki ko accompagner musala oyo musala ya nzamba s'il faut ko tirer ça vraiment malam donc on ne pas nzamba azongi c'est la ebele tout ça vraiment l'attente il y a soutien il y a peuple de Dieu pour na musala nzamba ke liboso merci frère Serge vraiment pour qui vient moko bo soutenir bango bazana posa le sungi pour ba œuvre oyo bozoka awa pe bokoka tout à l'heure ba sala ba tia vraiment playback bokoka ngo et kende su liboso œuvre nzamba koko bomba marate ngo boyi bo bebsa mbongo na ba œuvre mususu oyo zana ngona ekoyoka mananga après limo na ngo pesa pe conseil te mais oyo zana ba conseil ezana makambo ezana ngo kati bo soutenir Sœur Charlène toke pa inayo soki moi salutation ko zala mo ba remerciement na bato balingaka yo famille bande ko mbote. Oui merci vraiment na canal na biso o bo inviter ki biso anistika o te remercier mingi vraiment nazo saluer bana nzambe nyonso corps du Christ nazo saluer balandi nyonso ya chaîne na biso oyo nazo saluer prophète Shaddai Kaenda ngala mulume. Ya merci vraiment merci pasteur bosani quelque chose ya bosani pour saluer nanu basa nzambe nyonso o baza na Europe o baza na Afrique o baza na Congo papa na Théophile Maïka et si kaza nzamba pambole makasi parce que ceux les lots tous les les japonais donc na ngola na saluer basa nzambe nyonso o tozana bango ana Luanda donc nzamba pambola pasteur Matou a pambola pasteur Paul et c'est que zali nzamba pambola yo amona makasi et pour le conseil pe ba encouragement et nzambe a pambola surtout ba ndeko nyonso ba o ba soutenir biso na moment studio dans un pambola bino ba on se va soutenir biso ba prier na bango na bi que ça facilité donc ils ont la spiritualité ils ont la finance et nzambe a pambola bino vraiment ya mingi bina balani nyonso bandi biso na grande chaîne oyo donc nzambe a pambola bino a besoin que ça bine belé. Merci beaucoup na pasteur Blaise Finda bino moko mona to embela ki bino pasteur na biso bo solo na pasteur ngape na kopesa mbote na ngai na pasteur Jacques Kusunga oyo ya
ya ministère mondial dernière dame na bosanité na pesi susu pasteur na ngai pasteur Lakis Matumona na bosanité na pesi susu pasteur na ngai na mil voilu ba pasteur boza belé tellement belé ba sala nzambe nyonso ya ngola na pesi no mambote place boza na bosanité na pesi bana nyonso nzambe boza na Europe boza na États-Unis boza partout bozali ba abonné na biso nyonso na pesi no mbote vraiment nzambe alola abatela bino apambola bino journée malamu butu malamu vraiment tokutani na lundi prochain chaque lundi à partir de 17h bolanda émission na bino tolobela Luanda na chaîne na biso chaîne JNZ News TV bokozala dessus te merci vraiment totiki plateau par ndeko na biso basala moi playback bomona ndenge nini ba chant o basaleli bino banzembo ya kitoko basaleli bino merci beaucoup oza nzambe ya bilaka na betali bakumalamu ya koza na yo nkolo Yesu ata na zindi na ebale ya bapasi pe na mbonge ya mikakatano na kobanga te ata moini alikinga na molai ngai na likela bozambe haleluya yo zali nzambe ya ba onyo so banzima kaboswi na yo yo zali nzambe ya ba onyo so banzima kaboswi na yo yo sala nyonso kwete ozala nzambo azali likolo na nyonso yo sala nyonso Yesu kwete ozala nzambo azali likolo na nyonso pamba te nyongo ya masumu ekangaki ngai na minyololo ya mokili oyo ufuti yango nakufa na yo Yesu po mafunzi na ngai afunda ngai lisusu te po mafunzi na ngai afunda ngai lisusu te utalelo nako tutali bakute nako umela na bosalisi na yo yo linganga koleka